Bote na biso bandeko na biso nyonso bazali kolanda biso ngana bengami na kombo ya Papa Makiona Tingani Emile nazali moko wa membre ya presse wana kamba Yerusalemu ya sika tuyaki molulu monene ya le 8 juillet esali bongo 32e anniversaire ya disparition physique ya papa na biso papa son éminence papa Diangenda Kutima oyo azalaki premier chef spirituel ya Lingomba ya Tata Simon Kimbangu. Lelo ezali bongo 3e jour ya molulu na biso. Yango wana tozali kolanda nanu ambiance oyo ezali koleka wana kamba Nouvelle Jérusalem pona sima oyo ezali bongo remise ba cadeau. Oyo ezali nanu kolongola nanu malili pamba te na mboka Tata Nzambe ezala toujours esengo sire sengo. Bilo moko bozali komona mayema azali koleka awa pamba te ndenge Nzambe alobaka ndenge papa Simon Kimbangu kyanga Nzambe na biso biso soke basalelaka Nzambe tango ozala bomoi ngongane ya kosalela Nzambe na yo yango oyo yango tomoni bandeko na biso bauti bisika na bisika bandeko ya Europe bazali awa bandeko ya Afrique du Sud bazali awa bandeko ya Amérique bazali awa bandeko ya Afrique bazali awa donc mokili mobimba toye awa wana Yerusalemu ya sika pamba te eloba mama wuta kalake na ngoma oyo mabota na mingongo nyonso mokili ekoya awa mpona kokumbisa mpe kosanzola mokonzi na biso papa Simon Kimbangu. Voilà yango wana tozali awa na Yerusalemu ya sika oyo mboka oyo mundela avanaki pendant 40 ans na mboka oyo mpona kokengela mboka oyo ce n'est pas en vain biso nyonso tomataka na mboka oyo mpo toyebi ke nyonso ezali awa le berceau de l'humanité oyo toyokaka na mokili awa nde na Yerusalemu ya sika esika ye moko Nzambe tata nkolo Yesu Kristu na Nzambe tata molimo mosantu bavandi bazali kotala biso ezalaka likambo ya kosakanela te ezalaka mpe likambo moko ya toloba yango te par prestige ezalaka pene ya ndenge wana na yango nasengi na bino tolanda ambiance oyo ezali koleka na mokolo malelo. Merci.
epai ya nzambe na biso papa Simon Kimanga Ngani tata Molimo Centre azali awa représente na papa Sombia Nzila papa Menda Ngani André pembeni na ye tomoni mama Mwilu Yangena Kina ezali symbole na biso bana totelemisi ngoma na mikili ya poto nzambe na biso soki te kofukama ya mokona kozokisa bino botondi na manso osila kosala biso na ntina ete lingomba etelema na mikili ya poto oyo atelemisaki yango kuna kombo na ye papa Yangenda Kontima Joseph. Lelo oyo 2024 papa 50 ans ekoki. D'après l'histoire, bana na yo ya Yambo Bakimangis bakomaki na mokili ya poto na 1974. Après les années 78, bazali kosambela na kati bandako tata mobaba bavandi awa kulutu na biso ya histoire. Na 84 nde babikanda liboso bandi kozoma na leta oyo comme officiel. Et nous avons été papa, ou dans 1974, qui m'a dit l'eau, 50 ans, un demi-siècle d'existence de l'Ingoma dans le Boka Vampire. Ils allaient m'inquiéter, ils allaient interpeller l'ISO dans le bilan, Oyo et Salamikuna. Yamalamu, Yamalamu, nous avons l'ISO, Yoyebi. Est-il que yende aya kubatir lingoma na kati ya mikili ya poto elandi ye papa kisolokele tomelaki arroseur aya kotika banzoto na bango na mikili ya poto bapesaki biso kado monene tokonole banzoto na bango na Belgique, na Villefort et puis toteleki na Suisse. Tant papa Yangenda tiki biso, nous autres nous avons mis en Suisse et il a pris cargo dans sa vingtaine en Belgique. Il y a marqué à Mokuna. Tout ce qui est ça qui est, tout le monde qui est, ils sont à la côte. Par contre, qui est pas une vie pas. Donc il y a même aux Amanoa, on a voulu me la manquer, on a voulu que ça, on a balé qui va aller dans le ciment. Histoire au Bitokutaki, au Bitotiki, ils allaient mine ya Koloba. Kasi les loyaux, 32 ans et cookies. Où t'as papa de la bonne qui m'a dit 32 ans papa. Au Soudaï de Madame, 32 ans on a fait, il y a moins d'Azaki Moussala. 1959, 24 ans. 24 décembre 59, on l'a assis au 1960. Au 1960, et donc on a 1992, 32 ans de service au Palais Nasa. Si vous demandez en 1992 à Tikibiso, 32 ans de souche. Ceux qui nous sont ici les 32 ans, et ici, ça fait 64 ans. Mibu oyo data Simoni Kimbangu na benzoto ya msa 51 ya kirengiso. Walango reno tel symbole. Et au fura mama piswa na poto,
tosenga bolimisi na bambeba nyonso oyo tosalaki po papa kuluta lobaki na biso boye kana beno kokotisa mindele mpe na libundu kisalo nyonso tokosala mputu eke échec or papa kino mokolo ma lelo toza na mondele te azali na ye te 50 ans après tokomi komona ngo lokola échec aye kobakisa ndenge vutuka me bangaka bakivutukela na mokulu papa likamwana ezala biso pasi il faut baleki bayeba bamakambo nyonso wana po ete avenir bakongisa ngo par rapport na makambo papa balobaki na mawa na bino na 1989 ntango 5 mois esili awa peut-être balenge na bosalaki biso te atindelaki biso mama ngapo papa mfoko papa nkimu bayaki retraite ekotaki communion eliamaki à part RDC na Congo Brazzaville yake na France et pas continue à faire cette communion c'est un symbole Zamina biso merci mingi tosengi opesa biso makasi opesa biso mayele oende 50 ans etikali bana biso bakoko bakosala yango ebota mbuma soki biso tozalaki échec au moins ntango centenaire ya lingoma na mokili ya poto ekoka esepelisa bino soki tozwi échec esengi na biso ete bopesa biso sante bokanisela oyo nyonso ozali koniyokama soki bamibu elengi na poto bacovid elengisaki biso mingi eboprotisaki biso na ntango oyo mingi na kati na baana na lokuna bazali kosufrir bamaladi tozali kokanisa kulutu na biso papani batiango epierre akota ndako na bamosusu oyo toyebi bakombo te kanisila bango baparase na biso eza na France, Belgique, Hollande, Angleterre, Allemagne, Espagne, Portugal, libai nyonso Irlande opesa bango mayele makasi bayikiyiki esila tosepesa bino kimia ekota toye kaka lelo opesa bino fleur ya moke symbole alliance po ete bozongisa biso na mitema na bino mwandango alilobo oyo tozalaki mpona bapesa yo nzambe na biso yango oyo na kombo bandécourance na kombo ya tata ya mwana mpe tata molimo santo amen. Topesi merci pambate na signe ya fleur yango nde kamwe kolakisaka ete eloko aleki na motema fleur na makambo nyonso ndenge tolobeli yango ete ezali kolakisa ete ezali alliance ndenge lelo tozali kokanisa ndenge papa Mfumalongo papa Jangila Kontimu mpe papa Kulutu bazalaki koyela biso mboka poto solo mingi esi bazonga pamba te batata balobaki ete pantalo na poto pantalo na mboka mingi esi bazonga mingi mpe tozali nano kuna na oyo tozalaka ntango papa Mfumalongo azalaki na oyo tozali ete papa Mfumalongo so atiki biso soki toki koremplace biso nyonso tozali kaka bana ya kimbaniste na Europe mingi ya kobakisa ezali te bino bato ya poto oyo ofandi mingi kuna ntango papa Kulutu na papa Mfumalongo bazalaki koya kuna bazalaki koteya bino mingi surtout oyo bokendaka liboso
ezalaka basouffrance makasi me basouffrance wana mpe yango eza komonana eke oyo baza kokende sika poto etikali lisusu te na ndenge ezalaka liboso baza kosouffrir mpe lisusu mais félicitation na ndenge nini eke bapapa babandaki koloba ete bofandi na bamboka ya bamindele bakosambelaka susu tata nzambe te na ndenge esengeli